Mbote 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 na balandi nyonso tu ya émission kombola kombola bopeto wana eza ya bino mama kombola kombola bopeto oyo bolingaka mingi mama na bino donc yeyo vraiment en tout cas nzamba pambola bino nzamba sala bino penza bolamu ebele bino bandeko nyonso tu oyo bolandaka kombola kombola bopeto ya solo kombola kombola bopeto kaka nde tooloba ntango nyonso ke eza chaîne na yo eza chaîne na nga eza chaîne na biso nyonso donc eza chaîne moko penza oyo nzambe apesi biso toza wana vraiment mpona kosala kaka tozo répondre kaka vraiment na appel ya nzambe donc tozo répondre kaka na mosala oyo nzambe asili na kopesa biso yango émission kombola kombola bopeto oyo eye vraiment mpona kolobela mingi likambo oyo etali ya bopeto likambo oyo etali ya bopeto parce que eza kombo oyo tozolobela eza kombo moko eutaki te na makanisi na ngai eutaki na makanisi ya moto te donc ke moto avandi aformule kombo oyo ya kombola kombola bopeto donc eza kombo oyo eutaki epai na nzambe nzambe apesaki yango na mobimba nango yango wana tobengami toza na obligation ya koparle sur yango ya kobetela mpenza sete sur yango parce que monde ezokende tellement na pollution moko ya makasi oyo ke soki biso tose terre monde vraiment eza kobeba aussi longtemps bana na nzambe toza na kati na mokili oyo bana na nzambe toza na se na moi oyo toza na obligation ya koparler de la part de l'Éternel toza na obligation ya koveiller ke environnement oyo ezala propre toza na obligation ya kosunga bandeko na biso oyo bazokota na kati na bosoto ya makasi toza na obligation ya kokende kosunga bandeko na biso oyo baza vraiment komitia na kati na salite bazovanda na kati na salite bazolala na kati na salite pe baza kose sentir à l'aise baza komimona malamu or que eza malamu te biso ba oyo nzambe aleki na kanal na biso pona kokutana na biso pona kolobela biso toza na obligation ya kotombola ya kofongola minoko na biso ya kosone trompette ya kosone trompette kotalisa bandeko ke nzambe alingaka salite te nzambe alingaka salite te bandeko na nga nzambe alingaka salite te nzambe aza nzambe ya propre nzambe aza nzambe ya bopeto bisika vandi eza na mbindo ata moko te bisika nzambe azali eza na salite te soki mpo otali na ebandeli ntango akelaki mokili oyo avant ke lisumu ekota na kati na mokili oyo ezalaki propre mokili oyo ezalaki propre na niveau ya environnement na niveau ya na bato nzambe akelaki bazalaki propre na esprit na bango bazalaki propre na ba âme na bango bazalaki propre na corps na bango metango lisumu ekokota na kati na mutu lisumu ekomema bosoto na kati na mutu lisumu ekomema mbindo na kati na mutu lisumu ekomema désordre ekomema donc salite na niveau kosakana te na kati na vie ya moto elongwe na kati na motema na moto ekeiti même na niveau ya environnement ekomi ke place bato bazovanda bato bazoteni même pas compte ya kotia bopeto bisika bato bazovanda bato bakomi komesana na salite bazolala na ba poubelle bazolala na ba salite bazomona na bango ke eza normal or ke tozomona ke ne bandeli nzambe tanga kelaki mokili na ye nzamba kelaki mokili na ye ezalaki environnement moko propre ezalaki environnement moko sain pona mutu ezalaki environnement moko bien mais lelo oyo totala modèle mokili ekomi ebele ya bamaladi oyo bato bazobela soki olandeli yango okomona ke source nango mpe mingi ya bamaladi ezowuta na nzela ya salite na nzela na salite nde bato ebele lelo bakoti bambeto bake kolanda bambeto ya bahopitali likolo ya salite bato mususu bakufi bakoti mabele likolo ya salite nzambe aza contre salite nzambe aza contre salite yango émission kombola kombola bopeto ezobeta sete ezoloba non na salite ezoloba non na salite eza vraiment kotombola oyo ezali bopeto kotombola oyo ezali bopeto ke sengeli totia bopeto na bandaku na biso oyo tozovanda
esengeli totia bopeto na ba environnement oyo tozali, esengeli totia bopeto na ba nzoto na biso, esengeli totia bopeto na ba esprit na biso, esengeli totia bopeto na ba âme na biso, esengeli totia bopeto na ba pensée na biso, na makambo na biso nyonso esengeli bopeto ezala. Esengeli bopeto ezala parce que nzambe aza nzambe ya bopeto. Ndaku oyo ya salite eza ndaku oyo milimo mabe evandaka. Motema oyo ya salite eza motema oyo milimo mabe evandaka. Makanisi oyo ya salite eza esika milimo mabe bavandaka. Parce que milimo mabe bango balingaka esika bosoto ezali. Milimo mabe se sentaka l'aise esika salite ezali. Milimo mabe se sentaka l'aise esika lisumu ezali. Salite obiso tozolobela eza lisumu. Tozolobela na salite oya lisumu, tozolobela pe na salite physique. Oyo totikaka na bisika oyo tozovanda, oyo totikaka na bandaku na biso, oyo totikaka na bisika oyo tozali. Tozolobela pe salite wana. Parce que koyoko lobalanga te ke soko sa mwana nzambe do omitia bopeto kaka na kati te. Mwana nzambe amitaka kaka bopeto na kati te. Mwana nzambe abitaka kaka bopeto pe na nzoto ne kaka te. Mataka bopeto pe na bisika azovanda. Ataka bopeto pe na environnement na ye. Ataka pe bopeto bisika azali. Yango biso étant que le sel de la terre, nous ne pouvons pas nous taire. Biso étant que ba lumière de la terre, tokoki jamais komi vandisama na molili. Tozawa na mwinda na biso efengenga. Biso foto pese éclairage. Biso foto pese to éclairer. Po batu ba mona ba baza tout autour na biso ba mona. Po na bato ba yebi biso ba mona. Tozawa na foto éclairer. Mwana nzambe ozawa na po ongengisa mwinda na yo, pelisa mwinda na yo. Nzamba alobi bazwaka jamais mwinda bataka ngo na se ya mesa te. Okoki jamais kozwa mwinda na yo, otsa yango na se ya mesa. Mwinda bataka ngo likolo, po mutu nyonso oyo aza na kati ya ndako wana koka ko bénéficier na mwinda wana. Yango tozo pelisa mwinda, mwinda tozo pelisa oyo, eza mwinda ya propriété. Mungwa o tozo pesa gu o tozo pesa o eza ya bopeto. Nzamba lingi toza na bopeto na makambu na biso nyonso tu. Toza na bopeto na makambu nyonso o biso tozo sala. Tobo ya salite. Tobo ya salite, tobo ya salite na forme nango nyonso tu. Tobo ya salite na forme nango nyonso tu. Kimutema mabeto longola. Molimo ko kabolaka batu to longola. Eloko kabolaka batu ni kisongi rôle nango ezalaka pona ko diviser. Kisongi rôle nango ezalaka pona ko kabola. Kisongi esangisaka batu te. Kisongi jamais ebakiselaka batu bolingo. Mon contrat kisongi ediminaka bolingo. Kisongi elongolaka confiance na kati ya batu. Kisongi ekabolaka batu. Kisongi ememaka molili esika batu bazali. Kisongi ekabolaka mabota. Kisongi ekabolaka ba camarade. Kisongi ekabolaka ba église. Kisongi ekabolaka même ba entreprise. Ata ba société ya minene bakabwana aka likola kisongi. Natango ba jaya ba songi ba koti na kati na mille na batu. Esika wana ekomaka na déséquilibre. Parce que semence o baza ko memeza semence sa salité. Baza ko koti sela batu ba virus sa salité. Salité, baza ko koti sela batu ba virus sa mabe. Kisongi eza virus sa salité. Et tu as dit que virus sa salité so ekoti na kati ya santé ya mutu eyaka mpona kodétruire mutu. Soki ekoti na kati ya nzoto ya mutu eyaka mpona kobebisa mutu. Kisongi eyaka kobongisa te. Yango ba mama songere, bino ba mama songi, bino ba jeune ya songi, bino ba tata songere, mwana mobali mobima kisongi, c'est le moment ya ko arrêter. C'est le moment ya ko arrêter. C'est le moment ya ko arrêter.
bozwa bakombo bo bana ko kombo la kisongi songi wana. Bo bana ko kombo la kisongi songi wana parce que place bino bozala kaka chololo do minoko na bino evanda calme te. Ba pekisi yo koloba to ko koloba. Koloba eza mabete parce que munoko esalema po eloba. Mais yeba maloba nino ko bimisa na kata munoko na yo. Yeba maloba nino ko bimisa na kata munoko no ko sangisa batu. Et non maloba ko kabola batu. Lelo soki be église ebele kabwana. Soko luko yeba source nango, oromona keza ki songi nde mute kabola batu. Oya kenda ki awa alobia aboy, akesika mususu alobia alebino bo betani mitu, ye kuna azate. L'essentiel amoni bino akokabwana sepeli. Non. Et pour ça mi benga kenga na mwana nzambe. Eza soni pe mawapo na yo. Eza tangu ya kokombola. O eza tangu ya kokombola. Trompete ezo beta. O eza ngonga ya kokombola. Eza ngonga ya kokombola kisongi. Eza ngonga ya kokombola kisongi. Kolongola semence wana. Kokombola yango kokyokotiango na poubelle. Eza tangu ya kokombola. Kombola motema na yo. Kombola munoko na yo. Munoko elingi ka kotonga. Welingi ka kisongi. Welingi ka kobeta nsabatu mitu. Ekomi tango ya kolongolango. Ekomi tango ya kolongolango. Oromona mutu aye na kati église okanisi aza sœur. Tanga aye na kati église, azalaka musane ko betisaka ba mama mitu. Musane eka ko betisaka ba sœur mitu. Ake awa lobi boy, ake kuna lobi boy, ala tebino na kati ya confusion. Non, c'est la honte. Oye eza tango ya kokombola. Bible lobete chaque chose a son temps. Ezaki tango zaki ko détruire, mais maintenant c'est le temps ko bana ko réparer. Oye komi tango ya réparation. Oye komi tango na nsambe ya kobongisa. Tika bizaleli wana ya kotonga tongaka. Tika bizaleli wana ya kisongi. Tika bizaleli wana ya kotutisaka batu mitu. Ke yo place nyoso yo lekaka fo batu batuta na mitu. Oye na kati église lokola frère. Batu bakanisi yo frère kafumba na Bible tie na sena lepeka. Oye batu bakanisi yo mondimi. Mozalaka na munoko no kaka cholololo. Oke pa pasteur olobi boy. Oke pa ya adjoint olobi boy. Oke pa pasteur olobi boy. Oke pa adjoint olobi boy. Ka nyoso na kaka po pasteur na adjoint batuta nsamitu. Non, mwana na nzamba azalaka ndenge wana te. Mwana na nzamba azalaka ndenge wana te. Mwana na nzamba za mutu oyo amemaka malobe ko sangisa batu. Soko kuti muninga na mabe. Solola na ndeko. Benga ndeko. Solola na ye. Talise mabe na ye. Moko ko lukato mema makambo ya yepo ke ko la kisepa ya muninga mususu. Waneza kotonga te. Waneza kotonga te. Mezande ko bebisa. Eza bo soto. Eza salite. Posa na nzambe ezaki amona biso propre. Posa na nzambe ezaki amona biso propre. Okena na entreprise moko boye. Okutaka bango bazaka na bango na kimia bazaki koyoka na ba travailler na ba employé ba na bango koyoka na. Yo tango komi na place wana. Okomi donc muke yo wana kaka pembe na chef. Oyebi tala employé bo asala ki boy. Tala employeur bo asala ki boy. Tala employeur asala ki boy. Donc okoma mon memisango. Mon memisango ya mabe. Mon memisango ya mabe, c'est la honte. Tipe balongoli pende ko na musala likolo na yo. Oza ko sala kaka yonde balinga yo baninga bayina bango. Ozo sala to milingi c'est pas chef. O gagner confiance à chef. Ale na sima nango o trahisa baninga. O bimisa comme si baninga mususu ne ba mabe. Ok, bo posa ni ke na mile wana ya trape bokenda bino nyonso ko luka. Eza place o boke ko gagner moi lipa. Mais yo zo luka ke o privé muninga. Ozo luka ka ko bebisela muninga musala na ye. Ozo luka ka ke balongola ye. Onje mtoke ko lesa bana na ye, yo mtoke ko lesa libota na ye. Eza malamu te. Eza malamu te. Eza malamu te. Soko ke na place a musala, o moni muninga na yo travailleur a sali mabe. Solola na ye. Solola na ye talisa ye ki en tout cas boye, eza bien te mbala sima bongisa.
eza obligé te kaka omema yango kubuku et pas chef wo po nde chef ayokelaka yo. Soki esali que chef a komi na confiance na yo, cela ne veut pas dire que pesio opportunité, to pesio occasion ya koluka skoko bana ko fina baninga. Ya koluka ko bana ko détruire baninga, ya ko bebisa ba réputation ya baninga. Et pas ya chef po na nini, yo ne balinga wa makasi baninga baboya bango. Eza ndenge wana te. Eza ndenge wana te. Tango ozana bolingwa ndeko na yo, soko monye na mabe okolobela e. Tango ozana bolingwa ndeko na yo, ndeko na yo eza semblable na yo, aza lokola yo, akelama na image pe na ressemblance na yo. Tango monye na problème quand même, il faut olobela e. Il faut olobela e et non oluka ko rendre e vie difficile. Parce que ko lela na ye nzamba ko yoka, pe nzamba ko sala vengeance. Même na niveau ba famille, et ça la batu mususu don, ye alukaka milingisa. Alukaka milingisa pa moboti ba lingane ye mingi bana musuba mona bango mabe. Ezalaka te. E bizalela mabe. Oswili kamuna ndeko na ona ya na ona leki na yo. Kutana na bango solola. Solola. Ko luka to zala ka momemisango. Momemisango na nenga mabe ya ko bimisa baninga ke bango de baba mabe yo mwa malamu. Oyo eza tanga kombola bopeto. Oyo eza moma ya kombola bopeto. Eza moma ya kosala musala ya kolongola basalite. Bantu valeur nyonso foto longolango. Bantu valeur nyonso foto longolango. Toko ko tika teke salite ezala. Parce que nzamba za pour salite te. Soko zaki pour salite, elle n'a jamais kopé sa biso révélation oyo. Akoka ko tika ka to vanda na biso ka na modèle wana. Mais tanga se révéler pa na biso ke esenge to kombola. To kombola pona to koma na résultat ya propreté. Yango foko kombola ki songi. Ko kombola biloba mama moko oke emema ka bolingo te, memema ka division. Yakola ki sa ka mabe ya batu mususu comme si yo za parfait. Comme si yo za parfait, non. Tout homme est faillible. Mutu nyonso azaka na berere na ye. Yango tongo moni muninga na mabe. Na place o mema ye sango. Na place o kene ko meme place moko boke ba boma ye. Ba mone pena ke yende diabulu. Yende kadia mpemba. Luka ko sunga ye. Sunga ye na conseil. Parce que tant que yo découvrir mabe na ye, cela veut dire que yo za na capacité za plus supérieure que ye. C'est que yo za fort que ye. Aidez ye. Aidez ndeko na yo. Solola na ndeko na yo. Avec amour. Koke nango na agressivité te. Koke nango na ndenge mo neti ya ko boude ete neti ya ko manke ete. Mais kende nango avec amour. Po mutu nyonso soko memele loko avec amour, mutu nyonso ayambarango. Mais so memeli mutu eloko na orgueil, o memeli mutu eloko neti na ndenge moko boya ko minimiser ye. Ata soso kutu soki alinga kolia loso. Mais soko zu loso yango obambie ya kobamba, soso wana kolia te. Soso wana kolia ta okima. Okima bon mona oyo komi kamba agressivité, oyo eza susu donc biloko normal te. Okima. Ozo mona. Mais soko ozwi soso telie loso wana, omona ke soso akolia yango penda na boyenge bene nyonso, na kimia nyonso. Lolenge na ope ya komemela ndeko lisungi ezo konte. Lolenge nini omemela ndeko no lisungi? Lolenge nini omemela ndeko no lisungi? Est-ce que ça la il faut na oboma yena nous partout bomi o casser partout. Allez na simo ko komemela lisungi. Mais ndeko na tanga ko yoka komona neto zwi opambi yelo soti. Aokima lo asoso nenga kima rati. Aokima kisongi totika. Eza tangu ya kokombola. Eza tangu ya kokombola. To longola ngona nupena na société na biso na mokili na biso parce que yango mutezo bebise la biso mokili. Yango mutezo bebise la biso mokili ba songi bangone ba oboma mboka. Ba songi bangone ba oboma mokili oyo. Bisika nyonso o ezo bato azo panzana soko landeli ka source nango o ko découvrir ka ba songi bangone ba sali musala. Et puis, bah, travaillera toujours na C. Moi, écoute, au timbe la bango esate.
Kanga na sima to boyo sutuka déjà basi babebisaki terrain. Eza malamu te. Eza malamu te. La plupart ya kokabwana ya bato so bolandeli bomona source nango ezala toujours ka kisongi. Ezala ba mususu baluka komi monisa ke bango de ba malama mususu babimisi bango ba diabulu. Eza malamu te. Eza malamu te. Arrêtons avec le kisongi. Il faut vraiment kotika. Oye komi tangu ya kobana kokombola. Oye komi tangu ya kobana kokombola kisongi na l'église. Oyo oyaka na l'église ka pona kotonga kaka kotaka kisongi na kata bato. Oye eza moment ya kozwa kisongi ko butango dehors. Eza moment ko kamata pena kisongi ndenge tozalaka pena sali nettoyage okombola ba neto kangango okoti na chasser wana mwindu ale na poubelle wo. Oye komi tangu ya kobwaka kisongi musika. Na mile l'église toboyi basonger. Na kata ba famille pe toboyi na biso basonger. Na kata société toboyi basonger. Na kombo na Yesu Masia. Oyo eza tangu ya kokombola. Vraiment ndeko na ngai yo o se retrouver na kati na message oyo. Soko yebo zalaka muta songi. Yeba ke Nzamba alingi yo makasi. Nzamba aza na plein d'amour pour toi. Posa na Nzambe ezake molimo na we bika. Posa na Nzambe ezake okoma propre. Tanga zotalaka on eta ya salite wana Nzamba zo sepela te. Tangu Nzamba zo mona yo trop sale ezo sala Nzambe sengo te. Soki ezako sala Nzambe sengo. Nzamba alingaka kanga minoko na biso toloba te. Soki ezako sala Nzambe sengo. Nzamba alingaka kopesa message ya kombola bopeto te. Mais soki Nzamba apesi yango, c'est parce qu'alingi yo. Ayebeke message yo ekomela yo. Ayebeke message yo koyoka yango. Yango wana vraiment Nzamba alingi yo mingi. Na bolingo alingi yo, alingo continue na vie wana te. Alingi ko arrêter avec le mensonge. Vraiment tika mensonge parce que eko futa oli futi moko amalamu te. Vraiment. Tika mensonge. Zala na bolingo, omoni ndeko na likambo. Lukaye, solo la na ye avec amour, amuta o changer. Omoni muta salama na ye ka po changer. Mutu nyosa salama po changer, mutu asalama katika la kaka o libanga change azate. Mutu nyosa salama po changer. Munyosa salama po changer kaka rabinde azalaka le même hier aujourd'hui éternellement. Mais mutu a changé ka lobi ba ko benga mutu za mwasa ndumba lela koma na ye mwasa a se respectaka lobi azala kita mususu papa moyibi lela tika na ya koma na ye papa o ayiba alisute lobi azala mwasa salite lela koma na ye mwasa propre azala lobi mobala salita koma na ye mobala propre donc mutu na dia changeaka changement est possible pour na mutu ateli aroko tela mutu point na vie azate ke mutu ana lokola azala mabe ozalaka mabe libela na bela te bandoki kutu ba o changer bandoki pe ba changer lo bazala ndoki lela za sundoki te bolanda ba témoigner ba mususu nde ba o témoigner ke bazala bandoki mais lelo ba suna kindoki te ba o sele sous satan te lo ba no sele satan lo ba o sele sous te donc changement est possible zwa kande décision tika kisongi tango va na place batu baza tika kisongi ozana millier na camarade na ba camarade kokoti sa kisongi te oza na église kokoti sa kisongi te oza na famille kokoti sa kisongi te ozo ba engagé quelque part koki o mema kisongi kuna te vraiment to peto la mitema na biso to sokola nyonso to longola mbindo nyonso bakela nyonso po Nzambe akoka kosepela na biso na oke musala na za susu na tante vraiment en tout cas tokutani na ba prochaine vidéo si Dieu nous fait grâce tokoloba parce que nous sommes là Nzamba établi biso poto loba donc tokoloba tangu Nzamba zo pesa biso makasi tangu Nzamba zo pesa biso occasion pe opportunité nous allons toujours parler de la part de Dieu yango nazo sala appel na moi signyo so abanga Nzambe mobali nyo so abanga Nzambe yeba que tu es la lumière du monde oza wana po o éclairer ko se terre te oza mungwa ya mokili pesa gu
na mungu na yo epesa batu mususu gu ba sentir gu oyo eza tango na nzambe kombola bopeto totia bopeto na mitema na makanisi na âme na biso donc na nzoto na biso na bandaku na biso na makambu na biso nyonso bopeto et dominer wana nde ezolakisa règne ya nzambe na biso oyo tosalelaka nzambe ya Israël, nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob. Donc ye wana oyo akela likolo akela se akela nga akela yo nzambe wana nzambe ya bopeto ebandeli akela kinyonso zaki propre tozongisa bopeto wana ezala na kati ya bavi na biso pe na ba environnement na biso oyo tozovanda nzamba pambola bino wana tokuta na ba prochain vidéo. Je vous dis bye bye.